surtout ekomi fréquent na kin marambo Eliane et les cas qui liboso avec le pasteur Moïse Mbiye ba démentir ba vérité belé ma siko to ebité azur refuge moroboye akimeli côté moroboye a dévoiler o ezala qui caché abimisi fiancé na en plein air. Est-ce que réellement wana ezaki mobali na ya solo to a osala ngoka be échappatoire pour pasteur Moïse Mbiye maramna bango na ye simbité balongo bandimi ya nzambe bako bandimi ya pasteur parce que fi mutu azoya olia ye aoya koluka libala na nenga bien alongo koluka libala komi kotali la pasteur Moïse Mbiye bobi ke Moïse Mbiye le beau ada muto mo pe tala kaka base bele balinga be mibala bambinga bongo ba Eliane siko na kriki ya bato yo o lelo mbayaka na église wana bachela ka pasteur Moïse Mbiye misu yaza ki parmi prêtre ba prière mais lelo bandeko na biso basi ba koti séduction na kati ya église. Une fois de plus, encore pour votre fidélité, chers internautes, nous voici encore sur un nouveau numéro de l'émission Abisso ya Lelo. Donc, émission Obomesana Rotala, toujours na chaîne, na compte ya chaîne Abisso, ma référence TV. Donc, ce que je vous demande, vous allez toujours brancher et surtout connecter na chaîne Abisso, ma référence TV. Donc, Elengi émission Zongi Kande to Mesana retravailler na la chaîne Abisso, ma référence TV. Donc, moi et l'autre Moro Salema qui met grâce par cœur de retour sur scène. Donc Lelo Penza émission en tout cas beau zapete donc mikolo leka qui so bo tala qui penza te mais émission Lelo en tout cas beau à la connecter brancher pour maramutoro lobela na rat émission Lelo eza très capital. Donc soro manquer pena rotal émission donc eleki donc ya Lelo Penza eza suka donc tozo to lobela marambu oyo eza na kati actualité. Donc en tout cas ne zappez pas to meka ko évoquer ba sujet o ebele o ezoloba na ba internet ya ba rumeur mais biso to meka ko évoquer ba sujet wana nyonso po bozwa ba analyse o eza réel na ba maramunyo se passer dans radio internet ma je suis pas seul naza accompagné na Peggy Titan o toujours boyebi donc la bouche autorisée o alobara bo solo donc ceux qui boyoki en tout cas bo sepela bino mo boyebi pas trop de commentaires. En tout cas je vais commencer à le saluer et puis poto bande émission la biso. Bonjour Peggy Titan. Ouais, bonjour Grâce Parker, bonjour na Balandinos à ma référence télévision, bonjour Nadjo Lili Atal en Charence qui est mon papa spirituel et pourquoi pas un sponsor et producteur Nangai de Dowechi 144 club 144 Mokora na Katia Belgique babi ki wana za club o mikolozo sponsorisé na Belgique wana et pourquoi pas ba tout balinga Peggy Titan na light cargo na sur batutu ba yebi ndeni Peggy Titan vraiment azala sollicité partout. Donc je dis un grand merci na bato tout vraiment bazwali kanisi pourquoi pas na Rita Lomama na Sernanga Odette Musique la femme forte de Paris moi c'est Angela Mine. Ok, d'accord. Merci, chers internautes. Comprenez bien que nous sommes en train d'évoluer dans cette émission. La biso Lelo, mais Peggy Titan, en tout cas, autant que Moko ya Katia Presse, na biso ma, en tout cas, ba marambo to romo mona na ratia kin oyo je suis tout et comme fréquent la kin, marambo Eliane et les cas qui liboso avec le pasteur Moïse Mbiye, ba démentir ba vérité belé, ma siko to ebité azur refuge moroboye akimeli côté moroboye a dévoiler o ezala qui caché abimisi fiancé na en plein air. Est-ce que réellement wana ezaki mobali na ya solo to a osala ngoka be échappatoire pour pasteur Moïse Mbiye maramna bango na ye simbité? Mais quand moi je disais ça par rapport à la fille na ba que la fille aza fille moko boye o aza hypocrite o aza fille moko boye atambola na marambo belé
ebele depuis ba ifasiki ba yebi ba témoignage ebima aza film moko vraiment ça ba tour de rôle ebele et tant on a ba que non pasteur Moïse Mbiye aza innocent ba bandima ngati omoni lelo bande ko ebele ba sœur ebele ba comment oya na ba église ba comment na bango bandimi ba pasteur balongo bandimi ya nzambe ba ko bandimi ya pasteur parce que film so azoya olia ye aoya koluka libala na nenga bien alongo koluka libala komi kotali la pasteur Moïse Mbiye bobi ke Moïse Mbiye il est beau Adam muto mo peta kaka basi bele balinga be mibala bambinga bongo ba Eliane siko na kriki ya bato yo o lelo bayaka na église wana bachela ka pasteur Moïse Mbiye misu yaza ki parmi preuve ane omona ki ba vidéo et salaki marambo bele bakanga batu misusu bakanga ba basise balo bake bane ba publier kango ono bazoki na box Moïse Mbiye lelo siko vérité mona nike Eliane wana za fimo hypocrite Adam mwana moko mwana mabe parce que na mobali o andimi parce que nga moi si na boité babi que non l'amour n'a pas de frontières mais moi si oyo sango na solo na ye et bimi monde entier batu nyonso ba moni lelo mona ki ke pasteur Moïse Mbiye akomaki en danger akomaki en danger pour nini balobaka la réputation on n'achète pas tant autant que mutaza au milieu de beaucoup de personnes azali bosso ya batu oyo azo pesa bango la bonne nouvelle o alobari la parole de Dieu siko tala siko lelo batu ba molinga suko sambela te o batu ba molobaki no adage ba lobaki no le vrai église eza motema na yo siko to boité ba pasteur ba prophète bazapeka batu moko boye o bazo faire partir dans l'église et pourquoi pas lelo batu bazo ba délivrance grâce à ba prière mais lelo bande on a biso basi ba koti séduction na kati ya église Eliane mama bimakia asala ba clip na ba fali ba kofi et lelo mobali yango ayeko bima le temps que moi si na yo nanu alaver nanu réputation na te parce que na minute so vidéo Eliane choiso kansonde c'est comme si balongo lango vidéo Eliane ezali ko circuler toujours mais mobali o ayebi to boité Eliane pourra pas faire ça parce que tu lelo Eliane a olobaki non elle a demandé pardon à Moïse Mbiye parce que elle a commencé à salir d'abord l'homme de Dieu. Ce que c'est que l'homme autant à mon image, banga ba comme la justice, c'est banga ba lukataire d'entendre moko, ba solo la famille, ba les quatre c'est pas papa Molière. Mais bon moni que le Dieu, le miracle Nzambe, le Dieu est bon ne balobaka. Kaka le même papa Molière. Ako poisa bango na suka, abi non. Oh moi si andenge nini. Oh jeune fille nini Peggy cité la kati yote papa Molière a lobé bon pour à son temps qui déjà que ba bêtise comment qui est belé par rapport ya à côté là qui ba lien na premier temps tant ba une émission babola mais qu'on sentir ba bengiye ba tabalingo la pona so tali biwa papa Molière ezaka pembe na lingo la côté Eliane Kola ba ba informer ba bi mais moi na combien de personnes ngana bisa ba tukeno Eliane na moi na 3 ans abota na moi na papa na biso lisanga bonganga Eliane a roulé là mibali ba papa ba tonton taka mona ifasik taka mona ifasik Eliane a bana vie tongo grâce par cœur ezala ora ki mona ifasik te mutu na mutu asa na ye na façon na ye pour évoquer ka sujet bana ifasik te sala na epé vie et comme il attend moko boye a tiene na se a coûter mobali ya vie na ye nga je n'en disconviens pas mais image oyo et beba qui Eliane par rapport à vidéo à cela qui et l'accès directement caractère na ye même si que ce batin dans la vidéo mais comment que moi ça se respecter obi que mobile on tantôt plus tôt attends que tu craquer mobile comment tu peux arriver au tin de la vidéo tout le monde qui est possible passer à Moïse Mbiye était bateau bazala qui na kati o ba kota qui na kati sa makambu ya Eliane lo baskel na Sonia maman pas faire un peu sili siko yebisanga boloba que non Eliane bakata ba trompe siko mobile o azuye o ya zuye wana akondima que moi je suis abota raté c'était du mensonge. Au moins que Eliane Azaki na mensonge. Le long ça veut dire que Eliane Azaki na besoin mobile à Monique malgré que et pas ya Moïse Mbiye simbité ndeko ko luka fiancé na ka ndengo lobina de bien émission que obi azo luka ba échappatoire. Donc ça veut dire que Eliane lelo azali sous na raison te. Bato nyonso bokote la Eliane na réseaux sociaux. Bota la résultat. Mais après bah propos tenus ya Moïse Mbiye par rapport à la justice à l'obé que pour image à Eliane à la salute fallait à longola na ratia kina à tinda libanda mbora pour réputation mais le roi nyonso ane salemité n'a pas le choix on est le zondi soki Eliane na bana ko lukanzela pour pas passer Moïse Mbiye a échoué. Ouais les aba les zondi
comment bino bokolo babongo que non na place à justice na place justice na quantité makambo na bango et katamité en plus yé Moïse Mbie ayamba moi le bakeno na kolongola Eliane awa pour nani qui a commencé qui a nana tina image c'est pas le pasteur Moïse Mbie la personne qui a commencé timamo comme la justice m'a apporté plainte c'est Eliane Bafeno. Et pourquoi aujourd'hui bino vraiment on a place à justice justice a biso comment bino boane na katia mibeko okoloba olongola c'est qu'il y a un problème ozomona te que non et aux ala mal intentionné botika koloba barade toto te aux filles aux ara intelligentes kolingola na barade toto te alongolé na mboka o pourquoi il y a une fille combien oh le ba vivre na Kinshasa s'appelle le pe batamola na bango poser mitaka na bango et sambwa kutu misukutu bazo ba milangi bazo kotsa ti le batamola na Kinshasa. Mais ça quand a été ya sa sœur écoute qui na kati ya église écoute qui na kati ya église hein quand Eliane a fait ça elle a fait ça chez elle à la maison pas à l'église. Vu que le pasteur Moïse Mbie c'est un pasteur dont Robert Ango Esaïe qui n'a pas l'église, c'était pas hors de l'église. On doit comprendre des choses. Tu vois aujourd'hui vous deux filles hein, à cause le terme à cause il y a complexe à cause il y a bilula lula nzambe pas boya mamba bilula lula nzambe linga muto azana motema oya foi ya kondima ba fille lelo zo mona une fille qui prie mais ozo sala mam le roi un païen alima mamokili abiyema na ye ndenge na ye azo sala nyonso ndenge mona ba fille ba païen. Donc ça veut dire que pour moi j'accuse pas le pasteur Moïse Mbie parce que tout le monde qui pasteur Moïse Mbie na maîtrise aux allées on a cette affaire sur les qui pasteur Moussa a cédé Tala Michel Bakenda il a cédé ngai lelo na comme le bakena pasteur Moïse Mbie a vraiment le réserve de l'Éternel. Je confirme ça parce que cette affaire tout dans Eliane marambo on mène en justice c'est soukabi ti lelo bakabwa na quai de poisson hein mais bino bolo ba est-ce que boyoka que Moïse Mbie parle encore de ça lelo ba eli bino fiancé sika avec cette fiancée il y a comme une star internet a comme une ndenge mo le roi moi si ya Mike Kalambai donc il y a pas continuer internet ayeti atineli ba la mama atine ba les news de ça pour na ba ça la nini donc comme star pour ba ça la nini pour Eliane. Et en plus ces autres ba pe mobile en pe aza yete ka ndinga mesana royiba mibali ya batu donc ayibi pe royiba za mobile ya batu mais mobile c'est respecté o ayebi que non andimi na pe robima na réseaux sociaux mobile azo se respecté o ayebi mobile azo se respecté o ayebi que non parce que Moïse Mbie a parlé quelque chose avant même Maramo Eliane Abi on s'est marié pas parce qu'on est beau parce qu'on a l'argent parce qu'on parle bien on s'est marié parce qu'on a trouvé quand tu trouves la femme ou l'homme de ta vie, tu vas sentir ça toi-même. Brokenenango, na ndenge ya tout droit ya droiture. Mais Eliane lelo tema comme fille à réseaux sociaux, abane kolela moni ki wana ezaki ba hypocrisie. Et lelo mobali wana, na ba teso jeune ngo dans na Kinshasa, basa ki toko baate. Moi je suis sambwe bongo, o la kisi ba fenene na ye, o batu ba moni nyonso. Yo mto moni ya sambwe te. To boite. Biso to boite. Mais na niveau oyo mobali wana phase na maîtrise mobali yo so andimi ke abima leo na réseaux sociaux boy même sa famille ba mona eto boité na lobité ya pe batu parce que nzamba nzambo a restaurant ozo comprendre na boya ngote ngape na kolinga jamais na kitisa na bande kwa basi mais nazolo ba par rapport ya ndeko na biso mobali oh lelo parce que na kasi internet ya église ya de bêtises batu musu ba kofinga batu musu ba kolobela est-ce que tu vas essayer de supporter ni sur votre lobano tant batu au moni si elongino parce que moi je peux encore regarder cette photo non Nathalie Ngote je alors panzani na déjà dans les réseaux sociaux tu vas me montrer ça ou bien Lionel dans l'accent ozomona mobali se respectaka outi na famille moko outi na famille élargie outi na famille ozaka composé de père et de mère vraiment aza éduqué il ne peut pas arriver à faire ça parce que l'isolo Eliane mon tout à les réseaux sociaux na évité que non na sûreté que mobile na azangi téléphone Android azalango ayebi mambo que les kana je sais pas si il avait commencé avec Eliane avant ou après là c'est entre guillemets je sais pas ce qui le gars là Christian o ayaka na église na 2018 parce que mutayaka na église ya Moïse Mbie ezali eza fiancé na ye
Bien sûr, Toebi, donc Peggy Titon, tu évolue toujours. Bon, à part sujet, on a tout déjà éclaircir déjà, chers internautes, message Rolanda Biso, mais ils ont l'actualité, actualité du moment où il y a Makasi, et les Kanakasi, il y a monde Nabiso, il y a la presse, il y a la chroniqueuse, et surtout, particulièrement par rapport, il y a Liwa, il y a Ndeko Nabiso, que son âme repose en paix, Evelyne Kamo Lopez, donc, matanga na ye organisation ezalaki na ngope bien bon batu nyonso o ya communication bazalaki wana et puis organisation esimbamaki na maboko ya Evelyne plutôt qu'est-ce que j'allais dire par Virginie Manganga Toyoki moi audio moko boye bimi entre Virginie Manganga et puis Marlène Kassanga que je salue en passant depuis Paris donc bamaloba moko lobami entre bango ya bien té je sais pas autant que yo peut tuer de la presse oyebaka bango pe basali musala oyo liboso na biso je sais pas sur ozana ba news yango oyoki yango Virginie d'abord de 1 atika ofinga Marlène Kassanga atika ofinga Marlène Kassanga parce qu'elle a compte ma vie privée et ça m'a $2000 elle était bazaki na tête alaki babenga en tête baki en tête bob steak batika mwana batu Marlène Kassanga mwasi kitoko agenda poto na bambongo na ye lelo bakomo parce que alobeli bino vérité batu bozu bosalige bolie $2000 ya boss Abedachou bolie $2000 balobeli vérité Virginie Manganga tu es qui dans la presse aza mutute Azamutu po asali kombo la race ya presse biso nyonso toyebi yoka na organisation ya sotali bato bazaki en tête o bazaki à la tête muto bazo ba déposer mbongo c'est pas Marlène Kassanga to lo ba vérité Marlène Kassanga azana ekutu muto ayaki na ye kaka akotaki na kasa organisation akote na kata organisation après bato bazalaki so tia na liboso c'est Joe Bagato c'est Virginie na Charlie Prince bato wana misatu wana nde bazaki bato oyo bazaki bato il fallait bazwa mbongo bacha yango bazwa mbongo bakotsa ngo na kati ya contribution ozonga mpo bamba boya biso presse en ligne to boya to esaka bango ke mbutu à cause de $2000 bino to boya ba Jeff l'a dit le teta boya ba te belé mais pourquoi maintenant bino bato omoni bato na tangelio bangwana ni to bazalaki wana est-ce on dit que Marlène Kassanga ne bango baza 3 wana Marlène Kassanga azaki na pouvoir neni azwa mbongo Marlène Kassanga pour le comprendre bien elle a parlé ça à Virginie Manganga abisi abino abisi vérité tellement Virginie Manganga ta fio comme komi quoi ndalinga banda ko finga mwana mwasi batu alo baki ozaki mwasi la diluya ogena poto la diluya mutatinda ena po ba bêtise boyena boy eloko bazaki na sujet ya matanga ndeko nanga grâce par cœur Virginie Manganga soka zolinga to démarrer te omenga na côté la Marlène Kassanga na côté obe bango tout je banga to à part venir nga Charlie Prince je banga te bato basa pa nga na kenda na nga te na ba inde 3 na ba journaliste ba internet ne ba zoba ba koma ko kena ba suka ba koma kene kuna tango indi omenga qui a fait yango indi même Abedachou a regretté parce que bango ba cha biso boye ono te bana wana te bana na internet te biso nem tutoni to bozwa nga na loba yango bosala comité ya Bobsek ya Evelyne olie makamu poani depuis kala bosala biloko parce que bino d'abord bona bolingo te boyoka na ngate lelo ta moninga akufi bosali bota place basuki bomoni comme amnando loba j'avais raison $2000 ya pa bozwa yango parce que ba pesa ki bambongo matanga elekanaki bien famille pe nani Evelyne pe famille na ye basaki coup de pouce na bango bandeko wana pe bakendaki pa ba prêtre o apesa ya mbongo bazwaki salia bien marambo leki bien c'est un kitoko mais pourquoi pas mbongo wana o abeda sou magene boyobi ka ba pesa ka on a retard po pesa ta maman na moyi bozu yango chilelo bako bimisa $2000 wana Virginie batika je o manela za bongo tika ba je wana lingo sala wana Marlène Kassanga azana problème na yote soki yo meki okomona biso bata presse en ligne o bino boboyaka ngai nga peki titana ndimi yango naza pona Marlène Kassanga parce que alobeli bino vérité so lobi mamba poto na ye esio wapi évoquer sujet que Virginie Manganga est banité mais tandis que biso nyonso toyebi que abanda na canal King toyebi asala émission na ezik bayebana te koyebana
bayebana te babi kitoko za mabele lelo nani ndeko na biso nani Evelyn Aksain akeit siko bango discussion bon sala na mbonga moyi Marlène Kasanga aza maye koleka Virginie est-ce que oyebi yango ayebisi bango ayebisi ka vérité parce que so makambo kaka o continuer o me ba vie wana o bazaki na comité on a pas revenu nga Charlie Prince pour yaza oncle nga on non respecté ba tikali o ba tikali dans le ba vérité comme ça bango tema bango bazalaka bango bazalaka basala na ba présidence ba okangisanga affaire o ekokoma likolo général Tivano Kasongo tokolobe yango siko vérité mukota mamba okoma ngana po ngana komi siko kolobela mama Virginie ba kolisa $2,000 batika Marlène Kasanga balongole na groupe na bango ba groupe na bango ba chroniqueur tala ba chroniqueur ya bi de confiance moninga ke likola $2,000 ya pamba bozongo boliango olebo tata bo pesa famille lelo bongi bo retourner un contre Marlène Kasanga to kondimango de so ameke bele ba mankame ta ba mankame ba kanisanga so ba kanisinga ba kena na société il faut si banoka songaya et puis to lobango ne ba lobaki ma réseaux sociaux bo malangate to loba yango batika ba jiwana o ko finga Marlène Kasanga nga d'abord Virginie naza contre été na pour y été et le roka sali mabe azalaki à la tête balaki 3 personnes je bagato bato bazalaki o ba no réceptionner mbongo baone ba no réceptionner mbongo batika Marlène Kasanga batika mais Virginie Manganga elle fait partie de la presse et ça que pour organisation elle na maboko na ye ndebo ko traiter la ezaki mamambongo atika ofinga ba vie privée ya bato faut pas te le bango. Elle aussi elle vit bien ici à Kinshasa. On faut qu'elle anda kumo wa bien. Marie-Laure. Au moins il tellement aux na ngambu ya Virginie zo linga finga Marlène Kasanga o finga ma bi yango Roger le combattant finga comme belle man zombo ozara papa maman na bilo za ndumba. Yo mo ebi l'internet. To ko comprendre ngo za ba jeune na yo olingi bafinga Marlène Kasanga ngapa ki titana côté na Marlène Kasanga tina suka bato basala comité ala ba okanisanga ta ba okanisanga il faut même na IP crime devant Sylvano Kasongo ngana kozana ba opinion ko parce que naza journaliste on me connaît dans ce pays naza diplôme na ngai naza journaliste reconnu encore bino bolingi bo sambu sabatu bino ne bo sambu bo sala comité wana. En tout cas, Peggy, tu as la monnaie, tension, penza, et ça, remata par rapport au sujet, il y a Marlène Kasanga, mais tu as chuté déjà, tu as évolué pour la Baramoussous. Si on est dans un bon lobby, on pense à un comité, on a un Sylvano Kanganga, parce que tu as Kanganga, Babazi, c'est Moïse Mbiye, Balobarat, Nana Koloba. Parce que naza moko ba chroniqueur na loba papa so ba kangi singa c'est parce que tala na vidéo so na fingi mutu bango ma fingani bani ko fingana ba fingani yango nga nazaki na mupanzi ya sœur oyo Marlène Kasanga na gina mupanzi na parce que lobi na vérité mbongo oyi bali akate bali ko ngisa mbongo abeda chou ou bien sa famille na parce que mbongo ekotaki ebele tellement mama osala ngana banga mutu na comité wana eka jouer bagato na kolobela ye apaka ve na Charlie Prince na kolobela bango comité na Virginie Manganga kutu afa na ye aya lobi que Marlène Kasanga o dondo po a vivre na poto na bala mi balé mais mobali pa botse bala mobali na ye c'est sa vie privée au moins ne yaka fini Marlène Kasanga bongo to ke na leta ngana panza bango nyoso ne bazana comité bon seko basaki ya miyibi bazo mbongo bazela. Na bani ba émission lelo bato nyonso presse en libre a besoin moi je suis là Marie-Laure omoni yo zelo omona encore yo koti Virginie Manganga au kodi c'est la guerre oh baboyaki oh non internet ça va ba oyoka douleur je bagato bango nyonso ngaba okanisanga to ba okanisanga omenga ba okanisanga général Kasongo à intellectuel je vais dire à haute voix papa voilà ceci voilà cela ba obimisanga parce que mutu moko me mangana makala na ok makala te na cette affaire parce que ça loko ba continuer les réseaux sociaux to suka on les réseaux sociaux poto pesa paradis te Marlène Kasanga o vivre na poto mais sora ye ki azala loger pa na été avant na sima mutu tika mundeko mwasa batu tino so ba finge parce que ba longoli na groupe parce que le bibo solo vérité na minute so makambo zo ina yaka likambo be de shoot likambo $2,000 yango ba welit to ba saki comité na bisaki bino na lobango na ba émission na sala no émission la baki omoni club wana ba sali club de dimanche ba osuka mais siko na minute so ne ba kotsa internet Marie-Laure ofingama Virginie
aza sœur na nga na respectaka ye mais ndenge akoti vie privé afingi ayeba siko nga internet eza église se parce que nga atalemaka makasi nde na obanda bona mito sujet ka club de dimanche mikolo oyo nyonso nakoatake bango natake bango naobenga yaya boya nanu boye nasala émission naobenga naoloba mikolo club de dimanche bango tout namanke bango nakoteli Marlène Kasanga ngai titan. C'est bon, Peggy Titon, tu as chuté déjà. En tout cas, merci beaucoup dans l'émission. Tolobeli par rapport à sujet au binonio sobolandi émission botali émission et je dis un grand merci na abonné sur ma référence TV au ba mesana Rolanda biso. En tout cas ne zappez pas, bon continuer côté la biso na émission na bino au mesana Rolanda. Je dis un grand merci à toutes les fans et à toutes personnes qui ont disposé leur temps et à côté la biso na émission na biso à lelo. Donc pour tout contact, contactez-nous aux numéros qui sont affichés sur le bas d'écran pour la conseil na ba remarque ba critique donc tozara rapport na royoka obino bolobara toza poto sa musala et on se retrouve pour une deuxième fois. Bye.